Bote na bandeko balandi nyonso ya Voice TV officiel. Lelo toza awa pona ba mama, pona ba yaya, pona ba tantine, pona ba jeune fille oyo balinga toujours ntuna bango engenga. Oyo balinga toujours ntuna bango ezala propre. Oyo balinga toujours kotia biloko ya original na mituna bango. Ndeko na biso aza awa pona biso. Aza awa pona ko servir biso pona mituna biso ezala toujours na ndenge tolingelaka yango. Olinga ko bwaka mwa kabelo ya milai. Olinga ka kotia kabelo ya original. Ko hésiter te contacter ndeko na biso, numéro ya téléphone eza wana. Akozala wana toujours pona ko servir biso. Aza wana pona biso ba mama, pona biso ba jeune fille, pona biso ba tantine. Alors, olinga ka kabelo ya original ya yango yo koluka gauche te, koluka droite te, biloko ya bien, ya propre, ya original, yango yo. Donc de tolobi contacter partout zali boko solola e boko yeba ndenge nini boko sala pona biloko na yo ekomela bino. Donc numéro na ye yangwana eza appel normal, eza appel numéro ya WhatsApp. Boya ebele po boko zala desite biloko ya propre ya original eza awa epa ya ndeko na biso. Merci.